ngai na bando yaka orchestre no présenter ba forme na ngai mais makambo na kendaki kokuta comportement eza wana ti omonaka balobaka entreprise eza ya mafinga yango omonaka ke Marc Aouge abetaka te mais mosali kaka kofinga ete Marc Aouge bayebi ye mpo na gida ya bakali Marc Aouge bayebi ye mpo na gida bayebi ye mpo na gida te bayebi ye mpo na fingaka fami mama na papa ya Fally afingaka Fally bafinga meme bave wambo bafinga bave wana bajibi orchestre wana to kotika orchestre wana nayebi te epesiteli moko anosala promotion okoma mpe na baranking na bato ebele nayebi te oya dula tita sarina oui nayebi te okoma mpe na baranking banga baya ochanga mbele na jamais yo si dekokoma olobela no yaya na héritier wata okoma lese okoma okontrole poto orchestre mobimba fo kolataka bafardo ya lider lelo bato totali bien Fally aleki bango na makambo ebele Fally aleki fere na koyemba Fally aleki fere na barelation to bando osalaka ndeti to ignore histoire so totali bien héritier aleki fere na koyemba héritier aleki na barelation preuve nake bayemba bango mibale héritier ayemba na français weracha we talalelo wabi njembo ya moti we héritier asani héritier aleki fere na koyemba biko toandokanisake fere to azwi héritier akobeta ye na champ wana oke bayemba bango mibale héritier ayemba koleka ye ayemba na français même au matin ba podium ofinga héritier ofinga Fally yaya mais muse te musolo baba vérité nanda ndo finga na wando ye bakena baleki ne solo ba soko chimbeli ngai ngala bando ya na kaka na kangami kaka na kangami babeti ngala ningali na ngai na kei ebo leader abenga ngapi asimbisinga micro ok buka Fally buka héritier bafani pesi botu bamolinga na micro na boyaka bonsoir babandi lokwa batumbolaka ye na bafani na ye baza même moral mosala na bango totali bien bayembaka te concert na bango kaka élimine kulutu Fally héritier soko otali concert wana bien mais héritier abetaka banzembo na ye akipaka mutu te na baconcert na ye même Fally so abeta nzembo ne abetaka banzembo ne bango so baye kaka nayemba ve jaloux nayemba élimine po bafinga kaka bato lelo totali ke ngai na bando ya na baargument na ngai na sa te ese kofinga na bango ezopese libosa aigle obien kofinga na bango ezopese libosa ya héritier totikali bango orchestre yo tomona yombo wana eza makasi te wesi bakali ngai éducation na zwa na ndako ezaka kolakisa bilamba kofinga bato te kofinga na kucha ngo na orchestre wana wevenake te balongolaka Karine RTGA mpo na nini ye nde mtatindaka Karine afinga nani Fally Moussa Ndingu, yobi éducation et ça peut là au fin c'est bien beau bravo et puis ça n'a plaisir parce que dans le lobby lokoana excusez na zone simamouké na mona musée il y a papa chéri il y a héritier watanabe il y a Inos à l'époque Inos bi en tout cas on a ça la démonstration à bilamba na yo ko la qui ça tout ça c'était comme ça. Bon, au sali parcours, il y a Nengo Lobeli, ma voyage, ma mebele bele. Maintenant, une question. Au long de côté, un gros bandot, au finga. Mais, tu as l'impression que tu m'as toujours à cacher, on a au finga, kaka, côté en haut, yazalaki. Je m'explique. Les autres, on se le non, faire azo qui t'a le dollar. Déjà, tu vas manque pas de respect.
tant ozoloba déjà ozo changer combo bato ba comprendre que ozo bengango feregola ozo mona te en quelque sorte net ozo ika musée à côté wana dans salle ouais batu bazwango na chance wana te na sengi non batu pardon parce que ko blessure on a blessura ba papa batu Fali a des enfants héritier aussi des enfants ba musicien belé nando le kabango na dénigrer ba kombo na bango na finga bango bana na bango ba comprendre que ndeni muto finga papa la bisu et ça la fait pas et tikala bango ba pas pona longo la ba blessure wana na soigner ba blessure na soigner makambo mabe na sala yo muto bando tinda ngai retour à l'expéditeur ok na kotake na tana ngamo peno akala makamne no kipeli shute mena ndenge bando tinda ngala finga baninga retour na finga peyo oyo kano pasho pe baninga babanda koyoka merci ukofinga ngo calcula ngo para kamita musée ya okut na fingite oyo kala na finga me oyo na tolo baga ba vérité de ozanan na tena kele debi tatu wala bina kota ko finga mutu ana komika nini bayer atikine magambo ba musique akomona bambonga balopango asomaki akomilo papa lupango musique etikalika Fali héritier nape na actualité okota omona kaka héritier Fali bango su bana actualité te West Bakali teke nayaka pona finga na miziki nakala tana ngai o na ochika ok nakala ka devoir na ngai ndenge baninga bayoka pasi wana yebe fa yoka na pasi oh yo mo posa reconnaître que au blessé wa warrior na ba parce que finga Fali na faire na héritier makasi makasi koleka kutu oyo okuna na fingite o na jolo baga ba vérité talaka siko bato na finga me bando betana bango kara otambola no pe o renye na yo ba betana bango pe o kara ko oya bango komi même ko bima bano tindelo ba kundisa yo baketina banda ko banganga baketina basimiche eke ba wario bakendela ngala basimiche ube bakendela ba mai ube bakendela ba jamba te tout à moi battu mutu a travaillé la biso abundé la biso bo reconnaître été a doit dire fois 20 fois a risqué ma vie même nangola wana ceux qui mettent wana te ba pecho pe ba bochi banga loko nani seres oh seres c'est dos ala ine oui seres nda sovanga ok yende mtaba ba pecho na yo bochika ba pecho ba ni station sala ngaba be. Mais Musée au Finga Wata, les mêmes jours à Kabila Bilamba. Pourquoi vous avez Kabila Bilamba les mêmes jours et puis vous avez reconnaissance que Wata passe souvent pour la vie. Tant qu'on a Finga Yé, vous avez dit, vous avez dit Kamoussou a mis Sabatou. Mais si vous avez dit, vous avez conscience pour vous travailler. Est-ce que vous avez besoin de raisonner à Wata, là, vous essayez. Mais au moins, on a l'objet de sous au Fingi. Et alors, comme elle a payé? Ma campagne, je suis comme une orchestre, je vais au footman. Et quand vous foutez moi dans l'orchestre wana. Donc en foutez wana au refin à peine même famille na yo. C'est vrai. Oui. Donc on l'a dit les cambois mutu mo bueno wa ba voter yo. Totally bien. Héritier tikalo dogi na ba concert ni autre héritier kabela to ba là. Oui, wana domaine. Na ndenga bien vraiment na kovanda bwena yeka na bando finga wata bolambo okutu wata sala biso na ndenga to sala ba promotion ya koto eleki ke ya wata vomeke na boma nzoto pa wata ke na boma pa mutu na considération wata considéraka bato na makambu wata landaka bato lelo sikoyo naye kosenga baspiritage balimbisanga mpe nosengaka kaka bango deja bapardon
parce que bayambaka nga na motema kofungwa malokeste na bango batika basala nga mabe te me ngam nasala bango mabe ntango nake na entreprise ya mafinga wata aprovenke ke atikala meme na gondo napesa biso bilamba na ye tolata omona afutima tozwaki babeta afutima baaveugle yo bapesi okombo kende kaka bwe bakali yo kaka bakali to elo mo bamelisa biso yango tomeli yango ti olala kombo ya bakali na bakali yo bamelisa eloko oui c'est vrai bamelisa eloko wana tomeli yo balobi ta bisu zakari etika losi wana mutu elelaka na mutu zakari donc yango olamuki bwe zakari okende bwe zakari oloba o même zakari asali muse nini yo mela eloko ngela loba mai baza bamélange mo ya mungulu okopapoasi bakali donc oui héritier chokolala ok so babiso ndeti lelo bapesi yo ntango osi somela yango babi manda change donc wana boke yo manda ozoloba na manda ozoyeba te makambo ozoloba na manda ota bololi na tongo boye ngam naloba makambo oyo eyebi yo baproblème mais mose neti eloko yango mpe ezaka question ya curiosité ndenge nini eloko yango banda omelisa yo mpo olobela bato mosusu mais na biso toanda odefendre mpe ofinga na ngai tro na vie kasi yango wana to bamelisaki ngai batie bakali dende nde ya jio bamelisaki yo batangai na kombo na nga mpe bakali nga sikoyo nakamwaki nga namu oyebike bato babengai nga natala ekute namoni batifani kimbeni basteve sasa bamariana nzonza oyebi mariana nzonza wa belgique mariana nzonza fondation de la Belgique Bénédicte Mukanda, la française, la magnifique. Babengi nga babi mais bakali muse kuna lofi. Nabi menga na muse ya aucun problème. Nzoka ndo melaki eloko. Eloko na ba pesaka awana. Eloko ngwe ki parate Eloko la etalo wala ba soda wa ba no totali film afa soda. Bano amike bakanga kawana. To ba pike ba mwelo ko wana ba pesi ba munduki. Ajo ki petele ndeko na jo boma. Bakadogo. Oui. Yomona teso ba pike ngo ilunga webo ayoka galisute. Ba pike ngo makaus. Ba pike ngo lite ya kanda. Ba pike ngo guve pindi. Okete na bango kama finga ba ko evoluer. Mouze lelo ndenge ozokendele tokende to avance to décortiquer na nzembo oyo fere azokita lokola dollar mais mouze fere aozobeta baconcert minene na poto awa succès fou fere atieli biso deux dates ya stade de martyr pardon azobeta yango quand même l'artiste abimisaki générique vandisa ça va nde nayebisi yo na miniti oyo atiko dicteur biblique na miniti oyo azalisi na bafani te stade de martyr déjà baboyaki ye na stade de martyr lokola grimace bayaki na basoda papa kapite oyo akengelaka stade basengi efungola bafungola mpo bavisite stade bakonza stade bayebi ozo comprendre mose kapita oyo asala na sécurité ya stade tema moni bapolice babi te asika alinga asala mweno mobwe mpo na léopard yango asengi akota mo na stade yango mpo bafungoelaki ezalaki na kandake baléopard oyo babukaki bakiti basiporte oyo babukaki bakiti eyo rendre visite mpona bakiti
Mais ba ko kuna la kache oh bedacha. Wataka kweli bakali. Dans yango wana po yeba. Papa kapita mtapeza ezali na moi. Papa kapita ope balongola na minicho papa na vina ebeba. Kapapa le mafoko. Presse bakali. Sikoyo wala parti mo boye oyembi na nzembo. Oyebi nzembo na yoki on peut bien. Mutunanga telema obunga. Oyebi niya sango d'abord félicitations parce que on y a c'est yango. Soza musicien te okukilo konate. Eza na yango ozotinga telema bunga. Na bikaki yo. Ta o data mo boye data musique. Musique etongi musique. Musique ezaki sur la place cité. Oyebi. Soko tali bien va oyo. Tozaki na omu panjana yi lo va mo ya vutima. Bato ba la musique na ba bien. Ba créer madame na ba bien. To combattre ba. Biso deuxième jour ya Adidas Arena. Tozalaki piaka. Mais tellement kolombe la communication le kali likolo et bimika to sala ki plein. Ozoko Paul Presse bakali. Si. Yango zela na comment présenter deuxième jour ya nini zela kipiaka. Ya Adidas Arena. Lelo to moni wera becha Adidas Arena pelisi bamenda ezala kapiaka me bato mona ke quand même bato dage bele. Non, bravo na wera son en tout cas bato bayaki. Et puis lumière ezala ki ya kitoko to sepelaki. Ouais, donc le no yebi kayo gi o ngana yebi isabimi a manifester. To tali bien date na bango ya le 27. Bagabonais ba yebi yango te. Le 27 décembre parce que wali annulé na Gabon. Parce que naki ba koti kali sous dossier na accord arena. Malobi ke boja be compétent, moi bo beta na accord arena et ça c'est. Mais accord arena, nous to beta ngwe héritier. Wata so beta accord arena. Oui, héritier beta accord arena. So c'est là une question na mono bon, na kota na mamba héritier na fali. Muse na mono la tipolo ya fali t-shirt ya fali et puis ozolo bela komo ya héritier. Nous osons travailler wapi actuellement. Ouais, on a qui Liboso na zalaki toujours condamné. Na nobe de 5 condamnés. La ministre n'a libre tant que porte-parole de la République. Tout ça la porte à sauver musique. Comprendre? La ministre n'a pas pour moutouté. N'a pas taqué, n'a pas foula, n'a pas place na moutunango. La ministre place la musique pour mototique la aigle na héritier. Aigle dans le premier, héritier dans le deuxième. La musique. Nathan Varek arbitre. Et quand on a numéroté, ma pète à Bakato, oui. Vite toi, bana wenge bakalio yebi. To bandi makambo na wenge. Fali pour pas artiste na biso kala makambo kitoko. Na kacha mboka, ayele biso ba featuring ya bien. Ayele biso ba artiste to anomona ba danger. Lelo to kumika ba mettre gim to benga ba daji ba ambassadeur. Vrai ambassadeur et de Fali pour pas. On a mérité passeport diplomatique. Vrai ambassadeur et héritier. Fali pour pas dans le local attendez bona ba gim na niveau Europe. Nandimia fanda na mboka na biso Congo o ba négligea ka ba finga ka fallait linga bimika image ya Congo et dans la likolo. Donc dis-moi du respect à la bien pour protéger l'artiste.
oya biso ebikaka Martina Mungulu koluka kosala ba démarche nde baninga basalaka na orchestre na baya na moto fallait qu'on vende boue ata na 30 petits mombe bavandelaka ba ordinateur baluka ba invitation ba rendez-vous ba défilé de mode on peut comprendre bazana pona travailler ka pona artiste ya faire batalaka na banganda balinga ba pli pour préparer ka ko finga évolution l'orchestre moyen là exacté mais fallait un roi de deuxième pas petit mombo encore oh mais tu fallait j'ai eu un rendez-vous avec Messi fais-moi Messi au moins il fallait la fête à Messi invitateur ou pas petit moment ordinateur fallait tout le monde quel mot est sika akana bato ba travailler ka batana mitu siko awa bato lo bebele pusana baokaka bangi na kofinga evolution kate goto mema mboka lokola ya bagwayu na l'orchestre na mboka bakoma considérer na voyou on que na lekaka na bande de l'école kofinga on a finga bat ba mona ke mutango a doit s'exprimer très bien mais par rapport au finga les gens bibisé voyou na kata makambo ebele ya le batebele ba na poste na mboka oyo ngapena cha bakwa ngaba pesa na mkala exacte parce que identité no bimaki impoli ubimi ola voyou mona mboka pona mutu moko a évoluer mais mutu ala so reconnaître binete on comprend pas bakali ok donc il y a un moment faut qu'on soit libre ne franco loba na comment libre la carte à liberté on a promotion à Fali aux autres pour aux envisager Stade de France ou aux autres avec tout ton cœur tant qu'artiste à la fierté musique tabiso même que soit des oya peut pas hériter watanabe aux autres défendre bango tant que bazo sala mama bieso monana et où aux autres sala pour intérêt moko boye aux envisager ba memo poto moi je bakali ngana yaka pas mutu pour intérêt te surtout travailler pour l'intérêt mais tout à l'heure dans orchestre wana tant na sala ga live oyo après mais Kakashi ndenge alobaka tant na chaka dacha live eloko aliboso na lobaki nini fali kupa aigle chada te France na osalelo promotion na paso oyo na yo kisa yo chata de France chada ndolo pour campagne ba bolo ezalaki ke fali atikala kobeta Stade de France te balembisaki yango na butu balembisaki yango mpe na moi donc comme elwa image mo elongoki artiste na mutu ntango na ye nalobi artiste fo tya date nga na kosala promotion na kotya bawario na temps mpo napimana nazala na likambo na mutu te na bawario te nasalaka promotion soki bango mo bareconnaitre nga te mutu asali promotion to reconnaitre ye gloire a die to mpe bareconnaitre te ezaka lokumu ya mboka na biso fali aya na bendele coupe ezala na mboka na biso kolinga koya pa mutu na intere te elonga na osepelake fali atie Stade de France promotion tesalama 99% déjà babillet kala to te sold out donc eza lokumu ya mboka na biso ndenge babuba mpe basepelaka na basénégal ndenge baartiste biso basepelaka na banigeria badavido biso mpe bacongolais tosepela na fali eza lokumu eza ndenge na visage visa nga deja na ya poto na ya mpe poto na Air France seki na yaka défilé ya forme zonaka na poto me na tikala ata deuxième tour oka nde toni okwamaki boye nalinga otikala nayaka nasala bulo na nga soki ngonga bulo so babaki une semaine zonga na ozonga 2 jours zonga koyaka teke mpona bato bayebi ke poto eza wana okoma olobela bango mpona poto te wana eza koya mpona bato na intere
Fali Poupa un grand artiste à Mboka Oyo. Photo tient poids, récite à Congo, récite à Fali. Récite à Fali, récite à monde entier. Toi, l'ingalate kotala kage, balukela na visa, pona ya poto. Wana taliba wa, yo ndenge ba omonela. Ke muza talibulo, to mema muze. Kapa tani kaka, muze. Tala na Congo, to gagné kaka, pona lokumu, ya Stade de France. Fali Poupa aigle. Na yepo na intérêt, na yepo na Congo et gagné. Très bien. Moussé Lelo, yom toza na Kinshasa, au début, moi, réalité à visa. Ba orchestre, oh, yo, ba, la problème, il y a visa. Visa, dans les lots côté Janine. Et dans organisation. Organisation, ça veut dire que orchestre, faut dans un budget. Jet set, c'est un budget. Orchestre Fali Poupa et j'ai un budget il y a 500 000 $. Parce que le budget là-bas, c'est à la maison Schengen. Soki mutakimi, ou bien mutachikali, maison Schengen en katakaka, oh, va yokanaki. Si on bango kuna bana budget, boya kaka bolsuri la papier on a dans les libanda, boya na, bobandi mo 80 € ana, so va boy, maman Denise. Héritier Watt, orchestre bien organisé. Orchestre, tout le monde a bénéficié héritier, un passeport de service. Parce que dans le budget orchestre, c'est quoi c'est un bon contrat. Il faut d'abord que l'artiste, d'abord que l'orchestre, et alors l'église. Bon, on a un pasteur, non, on a une église. Donc, on a toujours dans poche à faire. Moi, je considère Bino. Dans la maison Schengen, et ça te passe, on a quantité. Bateau sont au mairie, au Kima. Babilongika, ba DG Polo, Batali Libandia Markaous, Batali Mutuloa Ilunga, Mutoto Topesi 5 ans, Oyate. Yamonake. Compte et bon marabango. Quand on a vraiment ça crédible été. Bon, qu'est-ce que ça crédible dans ma capitale? Maison Schengen, première état dans nous Fali, deuxième état héritier, troisième état où est Rasson. Yes, ma ouais, t'es pas pimé la quête point. Ok. Pour la monipé, la monipé les rois de la forêt, il y a mon pico, il y a partout, 2 fois déjà. Parce que ouais, on a le budget orchestre, mais on a le budget là. Même tant que nini, barono wenge talaga na budget. Budget batika ka caution na Belgique. Oh, veki pe asona malobelaka. Caution na biso wenge etikala na Belgique. Donc orchestre faut talaga na budget. Quand on m'a dit que la maison Schengen, on a la pétrole, au moins que même les pays qui ont comme un combat, tout le monde a la même sécurité. Maintenant, il faut que la comprendre. La maison Schengen, basanga biki, pour m'appeler la Kotango. Basanga biki, voilà l'ordinateur. La maison Schengen est dans la biki. Mais bateau et orchestre fait le bateau la biki. Mutu azoya pele ba dossier et bongaya ta na cash mo baloué azoya na moto ba papier mutu de pumbwe na njela. Donc de côté ba papier mutu peut-être donc jamais ka David Mombele et puis mutu no Mombele mutu no David Mombele uta Kinshasa ina 5 journalistes ayena bango bana Grèce ba ya semaine prochaine ba ko à Paris. Mombele mtagi na bango. Oui, parce que ma monaki que à la budget ba payer visa. Akuna sanga budget. Boli sola menwa ro bino bwanda lo ba po museo ko lo ba yango menwa. Pas comment ko la Fali Pamba. Menwa wana ga yemoko. Oh, mais Mosé, une personne qui demande quelque chose, comment il m'aura en menwa?
voyez que monsieur kende lobake bafali bazokundisa biso mpona nini etoyokela bayokela biso mawa bapesa biso visa so babopesa biso visa batusuko bakomolo bafali aza mabe alingaka fere te yango ezokombate moninga na mawa wana omona bato akekota kontele ebele. Pardon, bongisa mwa micro na yo net sokomo bege mwa moke bongisa mwa micro. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Mais c'est là. Maintenant, beaucoup sandé. Tokosa. Oh. Mais nous arrêtons mon goferi. Et alors que biso so to koti a créé ka ba papier mo boye to komi la maison Schengen et boy après akomo ba bobinga boko lobake fali mutachinda aboya ga biso kuna ba ona ba sule kauka. Toto ya to bando fika ba fali na sule kauka ba ba mona ka fali aka mutema mabe alingaka te baninga ba évoluer ba ke de poto ye moko fere mutachaka alingaka te makausa voyage ye moko mutaboya ka ilunga voyage ye moko mutaboya ka mwana na vaneka voyage aboya ka na mwana Kongo voyage. Ye moko menwa fallait tikala kokota makamu na ete fallait avitaka makamu na e atala makamu batute biso nde to benda fallait na nini na likolo azonga la musique fallait to tali vision la toujours vision internationale. Lelo bitch ne kala magake achinga mafali na vina po asoma mwa bandaku somo la bandaku ana somba seke na makombo afali un jour oui loba un jour fali a comporter plainte parce que lelo somo ne komi mona twanda ku katanga na kombo afali. Mais Mose lelo on a Congo yo vanda na ba musicien oyebi na ma musique na konde tambulaka na za vrai conquérant ya fali lelo na Congo conquérant fali ajate fali kuna Afrique akoma bundika memba Davido akoma bundika barema fali azana conquérant na niveau Congo na Congo awa lelo solobi musique eza wenge siko mutatikali na pungu nango c'est héritier. OK. Watanta simbi peye taza pena héritier ya wenge ya cloud. Héritier ya musique congolaise. OK. Fali fo tika pungwe. Fali to ngotanga yo tanga ba Akon. Otanga ba Chris Brown. Omoni ko to mema fali. OK. Pour héritier sur le plan organisation, obi ke ti le héritier beta le dimanche. Héritier dans ba concert. Héritier beta trop na Gombe wana na Kisasa ba concert il y a ba samba. Parce que frère déjà beta na Gombe. Yalinga bandule mobo e bana makashi ba bana baboudin bana banguba mobondo que VIP mobo ba lounge bar mobo ya ville nde ba papa chez ba beta na batimo akokate. Mais Mousse il soit beta ka chaque dimanche na ville. Mais Mousse neti inosbi asala ka be mission ta lobarate au finga ka inosbi asala oni neti pa ça la vérité inosbi asala yoni inosbi ngala to ala likambute ngala bano lelo so monike to tala clip ya Rebo premier clip ya Rebo to tala po muta podira Rebo muta libo ça fait la Rebo visibilité c'est inosbi. Oui ala inos oye bango oh njebo minanu Rebo minanu premier njebo Rebo aimba ngai inosbi mitabenga nga muse yakala ba chaper to kuta na bandal na pala ba inosa mobo yakala bandal koto to sala clip. Okay. To sala tu clip na inosa ya logique oh inosa imba na anglais boy logique ba pecha ndita marabu ba pecha nani
Rebo na petit Vani Morgan. Tout ça là va un clip à logique. Logique. J'aime moment il ça imba boya logique. Oui. Nga innocent la problème na eta. Yo mona makambo Rebo na innocent na kwachango. Na kwachango te parce que na ebike libalo déjà moi na kana kachi. Makota angote. Mwana osanka papa na mama. To lukandeza la kimia. Na ndenge sikoyo bato mokili ba lukango ba memaka toujours séparation. Nano senga ga inosbi na Rebo bata bomoko photo na ba mi bale ba noke de bien. Et non pesa bien la musique. Merci. Alors Nengo Lobio confirmé que Yaya a un problème pendant visa, c'est une bonne chose. Alors, Lelo Yaya a été date à Stade de France Musée aux marketeurs et à mon néné au pays, il faut pas reconnaître yo. Tu fais bien ton boulot. Moi, je te regarde, na mise y a marketeur, il y a solo là, ça va polémique à Batouné Balobela. Parce que quand Musée parle de quelque chose, en tout cas, le message est à passer. Concert Oyo et comme la il y a le 2 mai 2026 il y a Stade de France. Ouais, un concert donc il tombe aigle Chaki Dach. Dans le dit, ouais, ça récite à Fali à Libela Yazi. Donc il y a une histoire remarquable dans Boka la Bisso. Les musique na Bisso na niveau ya rumba mais internationalité. Mouta benda musique comme international. Papa we mamekaka. Abetaka world wide. Papa show me the way. Mais a pedalaka. Bakim kete baya ba beta ba everybody. A pedale. Mouta vraiment que simbi musique, icône musique. Fali ya ngomoni ke fali makamna salaka e swaka kaka. Bisoka ba congolais ndem toyaka poto contre. Lelo bato lukela fali ba rubrique ki ya bambongo mo ba bimi $1 million, $1 million et ça lukuta et ça ba composition ya Goche Soyi na Israela ba créer mo po ba annoncer ba bimi si faux lettre ba tiango na internet po ba lo ba kie fali ba peka ke mbongo na niveau gouvernement monde biso monde to bundika fali baye awa bakoma kubika meme anaya kamura o ayebi ata bango te omoni dega mutema mabe emema toujours mutu na échec. Pourquoi wata félicitaka Fali ata pe musicien amisa munene ya mboka oyo mais so moni muninga sali likambo mwana maya na vision bien nga pe na luka vision c'est ça. Bango lelo so moni ke fera komi moi libundi moi rôle chez coach na kwa Fali chaque fois Fali orchestre en vivre té lelo to bimisi Israël fo journaliste na Congo émission na bosoto na politique nana kokenda ngo lisusu kona ni en ozaga no wario olinga ko yamba Fali lo Fali aboya ko yamba e okota en obalusela munduki ba coacher c'est wala ce sont des warriors bato tout mo mona kawana bato ba warriors na yemo ko fere warriors. Comment yo beti concert nous na Belgique au kecha photo Fali chaba chindayo Fali na makamba fere dans les sikati yango mona ka diembela ka Fali aluka ka actualité na komba Fali comme na niveau Fali komeli wesh bakali to chika chavi so kisongi Fali me mata aigle et Fali Falaza pour moi déjà Fala 10 millions de dollars ba pesa yi. Muta songi se musique ya Congo na poto ba kombata ba boya. Muta obeta te me Fali ba chindela ba mila na betro bende.
Et on a pena ça parti pris, on a raison. Fallait pena ça va. Est-ce qu'il fallait que le gouvernement bon regarde les gens qui musique na Congo, na poto. Tout ça le bécate presse bakali. Tout le monde moutoua ça le makama minene. Mettez-les maboko appuyez et ça pour stopper mboka la diction. Les gens fallait comme le roi qui t'a la Congo, ya musique. Tant on a l'équipe qui a fait fali et dans les temps on a fallu n'anguina. Ok. Oka bango bazo kochisa bambongo. Tala bango omona bango tuba indi, vicina indi, kufe a indi. Mbongo to kota sute na kombo fali. Eto mona suna ba TikTok awa, ba challenge ya bagolwa, e ka li sute. Eh ben, on tient ça générique, ils ont bête à voir ça. On dit qu'il aura pas la communauté. Non. On regarde, oh, qui a moi la combo, lobi na mwana kali oh wenda na jango pa mwana chemi oui quand il fait douane sala magato babundisa ngai quand c'est de sala matoba takinga na ngola samsa yo bunda ah mon frère pour relater quand c'est mikolo à partir ba betinga quand c'est yo buma ngamo pena ina data chivango concept ande. On va pas proche bakali. Ba général na pas bimi. C'est ça qui est bien voté. Mutachango kal kate e beta kate tala magoda ndebe bete ningita bat. Oui, magoda o ya wata. Dika. Ya wata. On dit que générique ba konti ba koma ba kota ba benga wata. Challenge kesongi. Kigola kutele kyango na gaz. Na ba générique ba beta la gisasa. Oui, Gigo le met avec 4 communes. Il y a solo la isala Gigo la succès fou. Oui, baron kuna ba beta ate. Ok. Bana concerté, bana makambute, ba ko sabatu. OK, ça ne kufia. Mais Moussa, lelo batu bazo lobake Moussa za ingrat, Moussa za intoxiqué, influencé par sa tendre femme, maman Nana Sakasaka. Babi ende mtazo kosa yo, yo zaki penana ida ko s'évangile ko sala ozo salote, madame na yo comme bafinga ki ende o ye na ba réplique wana pono zongi sa musée. O mosa ni sa musala na libala. Te, ngas bakali. Nana kankara musala na libala te. Mera mona ke mobile na ngai akenda ta voyage à Cologne, la kena 4h30. Ni frais d'émission. Na ken mata avion, ba avion ya Congo boye bien on déjà là. 4h30 ni frais d'émission. Na tika la famille l'autre côté. Na kwacha mouvement. Mais nga mona ndenge na ngana na loko na tika li mer. Mais nga mona ke mobile na ngana na souci, azana sacrifice. Y'orchestre wana. Mais orchestre wana ezo reconnaître ete bakanganga na parquet awa na makambo oyo bawata bakangisaka ngai awa na parquet. Est-ce ye alandaka nga? Alandanga te? Atata difante? Nga na te ngate. Moi si nanga pa lobai mabete, abike bo reconnaître mobile na ngate. Bino ko mo finga alongwa Moussa c'est là 2 semaines a aussi là. Biso to yebi marketing. Ngana bango dan basili. Biso to do beta bakaba bazota la biso. Mon. Basili bagota la biso. Kimutema mabe futakate. N'a jamais moi ça coach dans l'erreur. Moi ça qui a demandé ma droit. Donc il m'a dit que c'est pas comment il va sundolanga, il cambe comme langa. Ba looking na ba sacrifice ba zinate. So tali bien.
ngana bango nana trahira muninga Prince Bakali. Mais koyoka ba communicateur ya orchestre fait ego la babi basala yo eloko moko te puis ba répondre pe yo te poka kabaloba na yo koza na entreprise fallait kuto sepelo contraire musée entreprise degré na fingama nan degré ba chape bilongi na ba déforma biso na bilongi même bébé nanga ba finga ba famille nanga tala degré ba finga na ba défaut ba vewera ba finga ba mapata ba finga ba frère Patrick pour reconnaître ba olia kambo mais bango ba olia ka rien ozoki kevi na yo obi ke Prince Bakali ngal soki na kayi na orchestre mais na commission décembre o te na kota décembre o ngo ke lelo mo ekomeli ngai lelo ba spiritage ba bundisa nga na Angola est na mona ba golo Angola ba bundisa nga na lemba ba sala na bango te ba sala kala ba chombo mais bazalaka te babina Kinshasa otambolaka te ngai ngamna naza na 10 mili ala ba combattant force du progrès mais je muselu awa soko ye okocha venir mamart bakobeta yo ba masasi basala ajete natambolaka na ngai nakende otikela bana bakaye na babiki natambolaka to ndela kwa mastarbe natambolaka lwa mutaliboma na bibina star atambolaka na bato tara atambolaka na beach na place oyo azokendele kote likonde ekota kabwe na bimaka bagolwa ngayeyo mponani boluka bobetela ngai mpona nini boluka nde botya date tozosilika décembre na 2026 bokotya date ya nini ovo arena eza mokie mwa mokie loko elingo kota bango accord arena eza mwa 45 000 personnes mutu siwa abetango eza wata zelo mona nde bapesa yango wata po babike wata aza bien organisé wata ana bal zelo ate deja mona fale matika bato na podium bafinga bato bajana kuna orchestre ya na ngeza la gata yekate ana Angola ata makambo na ye na ndenge na ye autobeta ba Dubai atikala finga bato te mais yo kana kolwesi ye ka kofinga bato awa autobeta pajama tanga na awa atindi bato bafinga bato mwana ana mosaka oyo azaka kuluna ya kitambo nani blana mosaka mwana mosaka wana mama na kuluna atikala oyemba njembo ayemba na solo mwana na elo nini ya balonga oyemba aleka kaka po aya kofinga riche ozokomprendre bango sama finga baza te yango moniki okete na bango esili mwana na grand kuluna na kitambo bla na mosaka wana elo malonga nini yo oloba papa wana mosaka kima na Canada sikomo Prince Bakali batika kichena aigle bafanda poto sauver musique toyokana mwa nzembo moke mpo tosouffle moke bandeko nyonso bautalanga de partout dans le monde azosignale bino ke na yambi musée tant que musicien autobimisa nzembo na ye aza na maison ya production